Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie. Karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya Bunya. Bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Bon début de semaine, Valentino sur le journal Peuple Info, Lingala Nembi qui vous a la kibil, soit poste téléviseur Nabino. Pour le calendrier journal, Nabino Tofongola Maselo, na présidence pour nous signaler bino que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Ayamba qui va lettre à créance et à 5 ambassadeurs accrédités dans la République démocratique du Congo. Car à la présidence au Sénégal Kosimba que dimanche, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accompagné na première dame Denise Nyankiro Tshisekedi Bakinda Kikosambela na église pentecôtiste ya sécuriste na invitation ya archevêque évangéliste Ejiba Mampia représentant légal ya église P premier responsable ya plateforme église de réveil au Congo RC na Mukuse na suka ya prière Basambela Kipona Kime Mboka to poursuivre journal na biso na Sénat pour na ko signaler bino que séance plénière ya week-end na Sénat et ezalaki présidé na président Jean-Michel Samalukonde et Paiwapi des projets de loi ezalaki bongo examinés avant etindama na commission pour le reportage de Christian Kengebe. Na 9e séance plénière, présidé na honorable président Jean-Michel Samalukonde Kenge, plénière examina qui 2 projets à loi avant batinde yango na ba commission compétente pour na délai ya 72 heures. Commission défense, sécurité, relations extérieures, paix, commission économico-financière, ya bonne gouvernance, na synergie, na commission environnement, bango nyonso bazala qui saisi pour na examen moko approfondi. Premier texte zala qui portait na ratification ya accord stratégique signé entre République démocratique du Congo et Longona États-Unis d'Amérique, instrument juridique oyo ezali ko viser ko renforcer coopération bilatérale na ba secteur prioritaire, exploitation et transformation locale ya ba ressources minières, infrastructure, défense et sécurisation ba chaîne ya approvisionnement stratégique. Selon gouvernement, accord oyo ezali ko pesanzela na ba investissement américain oyo ba ko consolider partenariat politique et Longona Washington. Yami balé projet oyo ezali pour na ratification ya accord de paix conclu entre RDC et Rwanda. Ezali ko prévoir mingi respect mutuel, intégrité territoriale, cessation tokoti kabitumba, des engagements ba force paix ba mise en place ba mécanisme oyo et ko coordonner sécurité yango ezala qui présenté na étape monko ya malonga loko la stabilité durable na région ba Grand Lac. Mobeko Oyo ezali ko susciter attente particulière na kati ya chambre haute. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wanier ye exposa qu'il bosse ba sénateur ba motif ya double ratification a souligné urgence na yango pe portée politique et longona diplomatique. Nde na suka ba débat motion ya sénateur Mouya plénière a adopté qui transmission ba projet ou na ba commission attitrée conformément à l'article 58 alinéa 2 ya règlement intérieur. Président ya Sénat a recommandé qui implication de la commission ECOFIN environnement compte tenu ya transversalité ya matière où yezala qui traité 14 sénateurs bazala qui désignés pour na siéger na différentes commissions pour analyser ba texte oyo na délai oyo pesameli bango ya 72 heures. Pour l'Assemblée nationale, Bosengeli Kosimba que ba honorable député Bazalaki na séance plénière week-end et l'équipe na Bokambami ya président Aimé Boji et Paiwapi Balobelaki makambu ya ndenge na ndenge loko la situation ya ba Congolais na Afrique d'ici le reportage héritier Matinde. Fidèle
et paya honorable président Aimé Boji Sangara séance plénière oyo ezalaki consacré na ba question ebele ya intérêt national local la situation ya ba congolais oyo bazwami na Afrique du Sud ba difficulté ya fonctionnement ya Trans Académie pe crise persistante na desserte en électricité na ensemble ya territoire national na ouverture na yango numéro 1 ya chambre basse ya parlement à lobela ki ba point ebele local la communication ya ministre ya ba affaires étrangères situation ba ressortissant ya RDC na Afrique du Sud pe oyo ezalaki évoqué na ba démarche diplomatique engagée et pa ya gouvernement pour na ko renforcer protection ba congolais pe ko coordonner ba action et longo na ba partenaires internationaux liboso ya ba acte ya insécurité oyo eza signalé plénière ba examiner ki question orale avec débat oyo ezalaki adressé na directeur général ya Trans Academia Eli National Moshongo a dénoncé ki barrière ya ba salaire oyo et monani na ba mois ibile peu faible implantation ya ba service ya transport académique na ba province moi ba objectif oyo ezali fixé na création na yango ezali komona na te libosé ba préoccupation soulevée et pa ya ba élu ya peuple pour na fonctionnement ya structure étatique oyo gestionnaire ya Trans Academia a sollicité qui délai à 48 heures pour na ko répondre de manière détaillée na ensemble ba préoccupation oyo etalisama ki na ba député nationaux na ngambo mosusu ba reconnaître ba difficultés structurelles oyo ezwami lokola manque d'infrastructure de base ba bureau administratif ba garage ba atelier technique pe ba conditions ya travail ezali mabe pour na ba agent mosusu bazali parfois koluka coopérer na ba environnement oyo ezali inadapté séance balobela ki pe situation énergétique nationale na nzela ba question d'actualité oyo ezalaki adressé na société nationale d'électricité SNEL na mokuse pour na oyo etali ba coupure ya tango na tango ba délestage pe ba déficit ya production électrique oyo ezali observé na Kinshasa na Okatanga pe na ba province mosusu directeur général ya SNEL a expliqué ki ba perturbation oyo et monani na ba matériel ndenge ekomi ya kala boy misusu ba pratique ba abonné oyo bazali kosala makambo na ndenge ya malonga te pe asolina ki rôle important ya entreprise na contribution ya budget national président ya assemblée nationale atalisaki na communiqué asengaki na directeur général ya Trans Academia a libéré na bref délai d'espace oyo ezali occupé na kati institution parlementaire oyo emonani ezali bongo na litomba te plénière ba ezalaki clôturé na motion ya incidence ya honorable Jean-Pierre Soumeyi Kitenge oyo ememaki na suspension ya ba point mosusu ezalaki inscrit na ordre du jour na nzela ya séance assemblée nationale ba réaffirmer rôle na bango ya contrôle parlementaire pe ya suivi ya action publique batia na lumière ba problématique ya makasi oyo ezali ko toucher directement vie ya ba citoyen. Honorables députés, chers collègues, nous sommes ainsi arrivés au terme de nos travaux. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation active. La séance est levée. Le Lopelanzi ba député basala qui séance plénière et pas wapi ba député basala qui prorogation ya état de siège pe ba examiner qui pe ba adopter qui rapport ya commission de défense pe sécurité pour le service militaire et coma obligatoire pe ba rapport ya commission de défense pe sécurité pour na étali ratification to poursuivre journal na biso na vice primature pour na ko signaler bino que et Salema qui na Kinshasa na immeuble ya gouvernement première réunion ya communauté consultatif ya fonds ya régulation économique en sigle FOREC et Zala Kibongo inauguration et pas wapi vice premier ministre ya économie Daniel Mukoko Samba Azalaki en qualité de président de la communauté consultative. Vous l'avez reportage, il y a Héritier Matini. Session inaugurale, Ezalaki présidé dans son excellence Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, na qualité naye, ya président ya comité consultatif Misala et les Kakimingi pour na 2 points principaux, ya liboso adoption ya liste de produits ya grande consommation, oyo et bengami kosala objet à intervention ya forêt. Il y a présentation, il y a feuille de route, il y a intervention, il y a fond. Bosimba Ken Namasoloana, comité consultatif a adopté une liste il y a 42 produits sensibles où ils allaient retenir. Na raison il y a importance dans la consommation et la ménage. Il y a incidence dans la où il y a stabilité et le marché. Liste où ils allaient bongo na ba céréales, lokola, loso, pe masango.
ba viande, ba volaille, ba poisson, ba légumineuses, pe lisusu ba produit mosusu ya grande consommation oyo ezali importé to pe ba produit localement oyo ezali kozala consommé. Feuille de route oyo ezali présenté na comité consultatif ezali ko couvrir 14 provinces pe kati na yango ezali bongo na 45 projets prioritaires. Ezali bongo cadre indicatif ya orientation pe ya priorisation ya maturation ya intervention ya forêt. Ba principe liboso pour encadrer approbation pe lisusu suivi na yango ezalaki validé mingi na nécessité ya soumettre ba projet oyo ezali retenu na ba étude préalable ya pertinence pe ya coût ya faisabilité avant ba décision nyonso ya engagement opérationnel to pe financier. Na intervention na ye président ya comité consultatif a insisté ki mingi na importance ya sélection rigoureuse de ba produit oyo kozala financé. A rappelé que l'intervention ya forêt et sengeli ezala rattaché na mandat ya régulation économique pour éviter confusion nyonso elongo na ba mission oyo epesami na ba structure publique mosusu. Forêt a veiller na kozala rattaché na chaque projet na mandat régulateur pour na substituer ba structure mosusu oyo intervenir mingi na domaine oyo ndenge abakisaki. Na suka ya réunion Madame Christelle Odia de Roy Madame Christelle Odia de Rox, secrétaire exécutif adjointe ya Forêt, ye a se félicité qui n'a tenu la première session Oyo, pe a commission implication personnelle ya vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba pour un lancement effectif ya travaux, boy a senga ki pe na Forêt, aye bana ko travailler en complémentarité na ba réserve stratégique générale, na respect à la mission co-respective de chaque structure pour renforcer l'efficacité et l'action publique en matière d'approvisionnement et pays de produits de base, et stabilisation et prix. Pour un rappel, comité consultatif et forêt, et les membres du gouvernement, ou attribution et lié na approvisionnement et pays de produits de base, et stabilisation et prix. Mingi, et bongo na ministre local, ou attribution et économie nationale, et transport, hydrocarbures, finances, budget, plan, commerce extérieur, industrie, agriculture, pêche et longona élevage. Yango ezali pena gouverneur ya Banque centrale du Congo, coordonnateur ya ba réserve stratégique générale. Première réunion oyo ezali bongo étape moko ya malonga na opérationnalisation ya forêt et ko permettre mingi ko poser ba base ya action moko oyo ezali structuré pe mieux cibler davantage orienté vers protection ya pouvoir d'achat ba consommateurs congolais na nzela ya amélioration ya approvisionnement ba produits de base pe ya stabilisation ya ba marché. Na masomo tu masomeli ko simba ke honorable Maotweni au cadre ya parti politique ACP ya sénateur Jontini Ngobila na cadre ya ko redynamiser ba activité ya parti na bango ba kitaki na 3 quartiers mobimba na commune ya Selemba. Boula reportage ya Christian. Week-end ezalaki trop chargé pour na élu ya Selembao honorable Maotweni di papa Selembao pe oyo azali au cadre ya parti politique babengi Alliance des Congolais progressistes ACP na mokuse parti cher ya sénateur Jontini Ngobila Mbaka na cadre ya ko redynamiser ba parti na bango pe ko projeter 4 ans d'existence na bango ya ACP nde natina wana le responsable papa Selembao pe au cadre ya ACP honorable Maotweni tambolaki na 3 quartiers mobimba ya commune ya Selembao totangi cité verte ngafani kuna lisolo ezalaki kaka moko pona recrutement ba membre pe kotalisa bango ba effort oyo ezali kosalema pe oyo esalema epai ya sénateur Jontini Ngobila Mbaka na tête ya ACP pendant 4 ans. Au cadre ya ACP ya sénateur Jontini Ngobila membre ya bureau politique ya ACP avec fonction oyo nasanango nazopesa yo lelo formulaire ya ko remplir pour la 30 personnes na yo oyo ozo représenter au bazali awa. Dimanche
3 mai, direction ezalaki quartier Kalunga, toujours na commune ya Selemba, kuna pe même exercice ya a deuxième membre ya sika et pas wapi ba cordon na bango bazalaki bongo présenté na miso ya plus de 500 personnes mobimba. Papa, en tout cas rumela oh le somme ko kokate ya kuta na nzambe ya kene liboso ozonga simate ya sebeli tolongwe na moubu samba swa lokubu papa mawo kozonga simate makashi papa mawo to sebeli makashi oh baya bakosa biso apesi biso la apesi biso kantine basela biso lote yepenza tomoni ya biso nde yeyo ye moko pe honorable maotweni alobaki boye na micro ya Infolinga tindami ya autorité morale na biso mwana mboka sénateur Jantini Ngobila toyaki lelo mpona kosala oyo asengi biso biso baso ba camarade na ye ya ACP mpona oyo etali ko redynamiser parti na biso ACP, c'est-à-dire ko lamusa yango et lelo toyaki na Kalunga mpona koya ko installer bien ko investir bien ko introniser et turuku ya ba cordon oyo babotami sika banimi bazala ba cadre ya ACP pour créer to ba créer qui déjà ba noyau na bango ya 30 et les tous qui en face il y a présentation na bango accompagné na ba 30 na bango wana. Ah oui, bosimba ke mission oyo ya au cadre ya parti politique ACP ya honorable Jantini Ngobila Mpaka honorable Maotweni e kokoba na commune ya Selemba Mobimba na tina ya kopesa commune ya Selemba Mobimba na maboko ya sénateur Jantini Ngobila Mpaka. Président de la Ligue de jeunes, il y a IDPS Selemba ou Joël Kosimusoso à Lansaki Weekend et l'équipe tournée, il y a sensibilisation, il y a fief politique, il y a Selemba, on a cadre, il y a préparatif, il y a activité politique. Nene Oeko Salema le 7 juin 2026 na commune, il y a Selemba, bon reportage, il y a Igor Ting, Périté maintenant. Na cadre ba préparatif et activité politique monene oyo ezali prévu le 7 juin 2026 na cité verte na commune ya Selembao, président ya Ligue de jeunes section Selembao pona oyo etali Union pour la démocratie et le progrès social Joël Nkosimusoso, fils idéologique pe politique ya honorable Adolphe Makutano a lancé qui tourne moko ya kafu pona sensibilisation na kati ya fief na ye politique ya commune ya Selembao. Bosimba pe bake objectif ezali ko mobiliser base autour ya grande rencontre populaire le 7 juin ezali koya na cité verte et pa wapi bazali ko prévoir ko inviter père politique naye honorable Adolphe Amisi Makutano pour nous expliquer na population ba raison ya soutien ya Union pour la démocratie et le progrès social IDPS Tshisekedi na oyo etali projet ya changement ya constitution campagne ya proximité oyo et bandaki na base ya structure ya soutien babengi base are masuba oyo ezwami na quartier Kombe na commune ya Selembao et pa wapi population azwa kibongo d'explication ya ndenge na ndenge par rapport à l'activité oyo kosalema le 7 juin akendaki ko clôturer tourner na ye na cellule Badiadingi et pa ya présidente cellulaire Meta Générose oyo ba mesana ko benga championne bazali bango nyonso déterminé pour na ko réussir activité batali sa démonstration de force le 7 juin 2026 Joël Nkosimusoso oyo azali considéré et pa ya militant ebele lokola défenseur engagé pour la jeunesse pe azali kokoba mobilisation na na niveau ya base. Membre ya IDPS Tshisekedi la partie na biso to lobby il faut changer constitution. Yango ngai na lobby na zui initiative chaque dimanche na kindi vers ba maman na ngai Seleba ou tout solo la makambo etali constitution. Joël a co-invité ma base na ye nyonso ya Seleba ou na cité verte et nga pe na invité honorable Amisi pour aya ko expliquer bino aya ko expliquer ba maman o balingaka Joël
Pour nini UDPS Tshisekedi parti à Mokonzambo que il changer constitution. Pour retenir date dans le bini dimanche. Bosimba pe boyeba ke komini ya Selembao alingi ayokisa mongongo na ye ba démontrer force politique na bango pona kotalisa pe makambo ya kitoko oyo bango bazali kosala kuna pona ko défendre ba activité nyonso oyo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi azali kosala nyonso wana entourage pe ba proche bazali kosepela na mosala oyo Joël Nkosi Musoso azali kosala. Na couleur à fait des sociétés, Bosengeli Kosimba que société ya ngama bana commune yantiele o ekamba makabongo na capitaine Sele Kamango batia ki maboko na groupe moko ya ba incivique oyo bazali konyoko la population ya ngamu kuna bolanda. Ba elema ya société ngamaba na plaza na komini Ansele bazali kosala mosala tango nyonso bazali kolemba te na bokambemi ya capitaine Sele Kamango batiaki maboko na ba incivique oyo bozali komona bango bazali kokote la population na bandako koyiba kobotola biloko pe kosala makambo ebele ya mabe tango batiaki bango maboko bayaki na bango na société ngamaba population azangaki te kotalisa esengo na ye par rapport ya mosala oyo capitaine Kamango elongo na ba elema na ye bazali kosala boyo kai moko numéro 1 ya société ngamaba capitaine Kamango ndenge expliqué na micro ya Info Lingala. Effectivement tozali na Nsele na plaza na société ngamaba bisika ngai na sima bandeko bozomona esali passe na butu ya vendredi bakoteli bato misato bafamille misato bakoteli bango na ndako na butu na bie ba machette babuki bamire na bango babotoli ba telefone babotoli biloko bakoteli bato na baeglise tozo continuer banquête pour dire que to transférer bango na qui des droits officiel ministère public asala musala na ye puisque trop c'est trop population esengeli bazala na kimia eza malamu te toza bakongole foto linga na biso ce n'est pas bon tozosala mosala ndenge commandant ville na biso azoloba tofongola miso na basecteur na biso tozofongola mpe miso tozotia bango maboko bino baplaignant nde kolanda bango bacriminel oyo bozomona na bengi jip bazokende na niveau ya bataillon à partir ya bataillon bakende na commissariat provincial comme ça partir ya kuna batindika bango na qui de droit. Ezali malamu boye tangu belema ya police nationale congolaise bazali kosala mosala ba autorité pe esengeli rigueur ezala pona bato ya boye basambisama soki bazali condamné babima lisusu te mosala ya ba policier eyeba na kolandama na mbano ya malonga pona population à vivre na kimia. Compagnie africaine d'aviation CAA azongisi déjà ba vol na ye ya Kinshasa Bunia bolanda. Bunia na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunia bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir le 13 avril 2026. Bon réservé déjà ba place na bino.
kapela oyo ekenda sango na Kinshasa awa na ba République démocratique du Congo boko kanisa ki bakino kaka nde bayebela bilengi nango nzoka nde Luvunu tozali awa na province ya Mai-Ndombe mingi na territoire ya Kutu awa bayaya bastafaka na ndenge ya defrote ebongo pene bozozo wa staff connexion en direct de kapela meka okanga mandenge babenga kango donc nenge kaka boyebi kapela ambiance oyo ezalaka kuna ndule modèle bafukusela kantabana ngulu avec pilipili ya 3000 na pointe banyangoleli yo litungulu pembeni yo kampimbo ya kosakana te bondi melangai ke soki oza awa okobosa na kin moko na misika fourmi obosa ne kin olandi bisengo kingo mwambe ya Kutu famille baleli ebele na Kinshasa boyo kasikoyo jento moto esala kantabana ngulu ndenge ya sololi staff nanga komo nango Miko Ukangama connexion en direct ni kapela na Kisasa pour odami awa raisonnement nomba moko boule kapela na Kisasa saka togo jaka tabangulu to saka pe basoso ya Kisasa ba maboke pe yango ba tiji pe to salaka nyoso to sa o ba salaka biso pe to salaka ngo togo jaka taba ngulu chaque jour to ke na somba ba balenye uta likolo to gorge a to bandaka 6h30 ti 21h bakanga ekala biso pe to kati misala pene ba comédie pe bazalaka wana pour na kojoindre utile na agréable pour na kosekisa population côté ozolia côté ozokongwenya bozwe lokoyo oh masa muto ça 10 ans na bolingo il faut moi des matchs na muto ça fait 10 ans na karaté il faut moi des matchs na ta 10 ans karaté ne muto na tambola ka pomba yo kiba yo na bete kiba yo ça metelemba bon muto ça 10 ans na bolingo ata ko papa mukola chimi feki il faut moi des matchs à papa RDC za mboka ya diversité mboka ya ambiance soso pembe azanga mboka te soki kaka ba province ezu ya moyen à travers projet ya 145 territoires batu misusu bakokima Kinshasa kasi pa comédien kombo na yo nani komo na mboka avec kase misisa ba comédien libula wetse banka jezina kutute mbana mama nanga fia mama nanga po awe banki na tosoma mbo apo to banga mi binanda kumasokpa Likama na couleur éducation mosengeli kosimba que ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba basalaki école promenade na rivière Yanjili ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba 1 école ya fondation Nerombungu basalaki na véritable visite du lieu na supermarché et zwamina de bonhomme na commune ya Matete boyeba na première deuxième puis troisième maternelle bangonde basalaki au rendez-vous bazalaki bien encadré et pas ya encadré na bango nyonso ndenge kaka bozali komona kouta na complexe scolaire Mama Pemba 1 kuna na avenue Bantandu numéro 44 kuna na commune ya Kesenso bango nyonso bayaki rendez-vous na supermarché ezalaki pona kolie makambo nyonso bazali kotangisa bango bamona yango kimona meso ndenge kaka bamesana biloko nyonso batangisaki bango bayaki kovivre yango bana pe bazangaki te ko répondre na quelques questions oyo bancadrer batunaki bango pona kotala soki véritablement bazali ko comprendre makambo nyonso oyo bango bazali kotangisa bango bosimba pe boyeba ke nyonso etunamelaki bango ba réponse ya malonga epesamaki pamba te na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu formation ezali vraiment ya qualité kuna parent tango okotisi mwana esengeli okangana yo maboko pamba te bazali kobongisa avenir ya mwana na yo kobanda na maternelle kino na ba classe ya likolo ndenge kaka ezalaka lokola momesano voire même bateki ya supermarché bakamwaki na ndenge ya kosakana te komona niveau oyo bana complexe scolaire Mama Pemba bazali kotalisa pamba te eloko ya kobomba ezali te eloko ya kosamba ezali te honorable Nerombungu elongo na fondation na ye bati ba bijou ya kitoko c'est-à-dire complexe scolaire Mama Pemba 1 pe complexe scolaire Mama Pemba 2 nyonso kaka pona ko former bana na ndenge elongo bani visite guidée oyo vraiment ezalaki occasion pona ba élève nyonso ya première deuxième pe troisième maternelle ba yeba na ko palper biloko nyonso oyo batangisaka bango en tout cas longoni ya complexe scolaire Mama Pemba oyo bana bazali koyekola ezali vraiment eloko moko ya motuya
Protivap ezali potopoto kitoko pona bana mikolo pe akokomela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boyo. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boyo. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kabela kate alemaka lemaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Bébé na yo kitoko ninyo esakaye. Ba ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protivap. Merci pour la confiance et fidélité na bino balandino sur le journal ya peuple na peuple ceux qui vous sepela qui na journal lelo on peut se merci na Igor Ting Wazala ki bongo na sima ya caméra montage sima ki pa Christian Kengebe ni journal ya peuple na peuple zaka supervisé pas na Moko héritier Mapinde Minare dans cette ozala ki na Nadine Asso na pe Nathalie Kaila on a trouvé que vous quoi au revoir. Ezando réalité, CAA, compagnie africaine d'aviation, Fumu, pas de temps mort, Namasolo Yamapata, Rafale toujours, Botu Nangani Nye, number 1 Yamapata, CAA, Azongisi Bavol Naye na Bunya, déjà le 20 avril, Oyo, Bosepela, Kinshasa Bunya, 3 fois par semaine, veut dire lundi, mercredi, samedi, Bavol Oyo, et Kozala effectué na Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réservé déjà ba place na bino.